Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai Mama Deline. Na bato nyonso boyebi ngai Mama Deline na ye ko partager video oyo mpona ko partager makambo oyo Nzambe alobaki na ngai ya ndenge tozoloba liwa ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, ndenge biso moko tomoni ye ndenge monani ke annonce ke après kulumbimbi akotika biso. Bandeko na nga nazo partager po mukolo oye annonçaki yango ezaki dimanche ya le 3, mukolo o Papa Simon Kimbangu Kiangani annonçaki ke après kulumbimbi azotika biso, ezali dimanche ya le 3. Ngai sikoyo ezalaki vendredi nango le na bondelaki le nazaki ko bondela ala pri na sise na aka ko bondela boye na ebite so na ndo tanga Bible to na ndo sani nde Nzambe ayebisi ngai makambo o na ko partager na bino lelo. Ayebisaki nga doki vendredi o ezalaki avant le 3, avant dimanche le 3, donc ngeluba ya ebisaki nga vendredi le 1er. Nzambe ayebisaki nga vendredi le 1er makambo o na partager na bino lelo. Après vendredi nango o ya ebisaki nga vendredi le 1er, ale samedi dimanche le 3 nde toyi komona le 4 wana nga nayi komona bato batinde nga ba video na ndo comprendre kutu te makambo ndenge bato batinde nga ba video wana, mais après nde nayi komona ke do bato batinde nga video po bona obeta onka nde ezali doki nayi ko comprendre ke Papa Simon Kimbangu Kiangani annonce ke azo kotika biso après kulumbimbi. Avant nakende koyebisa bino koyebisa bino makambo o Nzambe ayebisa tobondela nano mpona ya obosana tobondela kolo azala na biso tobondeli na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu ko na bomoi ko na bikamwa Nzambe mpuntulendo Nzambe bakoko na biso papa Nzamba Puntulendo Nzamba bakoko na biso fumu Yesu fumu Kimbangu papa tanga mwano papa na eko partager makambo oyo lobaki na nga na bana no nyonso ya bilembo papa po ete bayoka ba comprendre kolo na belio papa Kimbangu za na nga Molimo Santu za na nga kambanga na nyonso na koloba kati na esika o papa Nzambe ezala ngai te mezala yo lobela biso papa kati na video o lobela mwano moko na moko oya yo te za mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu nde na bondeli bongo na lobi amen. Bandeko na ngai Nzambe na biso aza malamu mingi kolo aza bolingo. Ngai Nzambe atalisaki nga makambo alobaki na nga na matoi. Alobaki na nga makambo o na partager na bino vana banda na ko partager na bino ngo na bozo yeba nazotia extrait ya video oyo na salaka ngo na message on apesa kango ezaki un mois et demi avant tomona Papa Sami akufi. Avant tokake Papa Sami akufi nde na salaka video o ezalaki un mois avant naiki ko partager na bandeko nyonso po lokwa video wana makambo o na monaki ezalaki tellement lokwa réalité ya na lobaki naiki ko partager yango na bandeko nyonso nazotiela bino yango ata na vosi bozo yoka mwa ndambu video oyo eza na YouTube awa naotiela bino yango po tokenda na oyo toyini to partager yango oyo nazolekisa mwa moke bozela na lekisa yango do tobandi mpe awa ndeka na lekisi ebandi mpe ka place do video yango do video yango oyo do naotiela bino extrait nango yango bozela na ebandi te do naotiela bino na partageaki on avant liwa ya Papa Sami yango
ezalaki vraiment baja ya bandoto oyo ezalaka ke te. Ndoto oyo eza langage moko nzambe alobi na ndoto oyo. Yango nalingi na partage na bandeko nyonso surtout bakimbangiste bao bolandaka nga bao bokolanda nga soki bocomprendre nini na ndoto oyo soki bokoloba nini na likambo ndoto oyo po tocomprendre ndoto oyo nga nalotaki. Ndoto nga nalotaki ezalaki nazalaki kobondela, nafukami nazobondela bandeko na nga. Le nafukami naobondela na comprendre kutu te soki mpe pongi eyibaki nga nao bakafu ya pongi eyibaki nga. Nase retrouve na Congo bagarso mo mibale nayebi babengi nga babina nga de yaka koyoki te nga na binini babina nga papa Diangenda akufi. Papa Diangenda akufi? Oh, papa Diangenda akufi. Nga lobi nga bi oh, mais papa Diangenda akufi su ndenge ni. Ezaki ndoto mo lokwa réalité. Nga mais papa Diangenda sa kufa déjà banda kalati. Papa Diangenda déjà sa kufa kala. Ba garçon bakamo babi oh, papa Diangenda akufa nga na bi oui. Papa Diangenda akufa déjà banda kalati. Ndeni bolu bananga su papa Diangenda akufi. Bon mi bayi batalani babi oh. Bungu nani akufi? Toyoki ke chef spirituel ya Kimbangise akufi. Ngabi chef spirituel ya Kimbangise o naoki ke toki ka akufi. Yo na papa Diangenda ti. Chef spirituel ya Kimbangise yo na papa Diangenda. Yo na akufi biso toki ke chef spirituel akufi. Bamonga na bi ate mambolo ba bo comprendre loko te. Papa Diangenda sa kufa kana. Kale nazotika bagasone na longwa place bon bazaki na moni batu mo mibale bazoleka na ba mibali pe bazosepela akufi papa Simon Kimbangu kiangani akufi bango balubengaka ye nzambe nino akufaka akufi ndenga za wana akufi bazosepela balekani oh bomonga na bagasone totalani ngabi oh papa Simon Kimbangu kiangani akufi. Bagarso na babi o biso tolu ba papa Diangenda mutakufi nde ezande mutu mususu. Donc na ndoto ngezaki c'est comme si batu wana mibale onando swana bango na yeba na bango onde ba yebi kutu makambu ya papa Simon Kimbangu kiangani te. Bango ba yebi kaka papa Diangenda mutazalaka chef spirituel na kamba tilelo na Kimbangise tilelo. Ndemba mo bango bakamwe babi o papa Simon Kimbangu kiangani nani yango wana lisusu bamonga na biye papa Simon Kimbangu kiangani ye wana mutu azaka chef spirituel na moma o na kamba me balobi muna sukuna batu papa Simon Kimbangu kiangani akufi batu ebele na Congo bazosepela akufi omoni basuki bakimbangise basuki bango balubengaka ye nzambe babengaka ye molimo santo siko ye wana akufi te basuki mbamu siko ngabi papa Simon Kimbangu kiangani akufi nde nini wana mbala moko ale batu mususu na ipsi bino na Congo batu mususu baoki mawa kaka bame namona batu baolela te batu mususu baoka kama nde papa Simon Kimbangu kiangani akufi akufi baoki mawa me bato ebele basepelaki basepele maloba na bango baoloba kaka bango babengaka ye nzambe bamoni siko akufi basuki te basuki na bango ndenge akufi bongo basuki kasi nazotala kaka boye ngabi papa Simon Kimbangu kiangani akufi su ndenge nini akufi nazokama po nasusumuki ndoto nafukami nazalaki afukama obondela ngabi ndoto nini naloti baloba papa Simon Kimbangu kiangani akufi na ndenge nini na bandi su kobondela na bandi na su kobondela mamo pa nazongi su place yango bandeko na nga nazongi su place yango pandake na obondela mbala mona se retrouve na yebi te soki pongi ezoyibanga so ndenge nini nazongi su place wana na Congo eningani papa Simon Kimbangu kiangani akufi wana ezongi deuxième tour papa Simon Kimbangu kiangani akufi bato ebele baosepela babia babengaki nzambe akufi siko wana siko nga na ye siko puissance nguya mo makasi na bandi koloba bandeko na nga le na oloba mongongo na nga comme si nde na oloba mongongo na nga ezoyoka na Congo mobimba
kongo mobimba maloba ni baoloba na oloba na nguya nyonso nandi koloba bino bozo sepela bozoloba ke papa Simon Kimbangu Kiangani akufi bozokosama nzambe akufaka te nzambe akufaka te bomoni papa Simon Kimbangu oyo aliputa bato balobaki ke akufi me oke akufaki te ye wana kaka azalaki papa Diangenda ye wana kaka azalaki papa Diangenda bato bobandaki koloba ke papa Diangenda akufi me papa Diangenda akufaki te ye wana kaka papa Simon Kimbangu Kiangani lelo pe lokwa bozoba ke papa Simon Kimbangu Kiangani akufi boyeba ke azali na ye po nzambe akufaka te nzambe akufaka te azali na ye bokomona ye kala te bokomona ye akobima bokomona ye wana na kamba bokomona ye kala mingi te bokomona ye azali na bomoi papa Diangenda akufa te papa Simon Kimbangu akufa te papa Simon Kimbangu Kiangani pe akufi te nde bolo bakufi akufi te aza na ye na bomoi aza nde na nzoto mosusu na moma oyo na kimosuni aza nde nazoloba makasi na nguya nyonso na oloba bato bazoyoka nga na bato mosusu bande kosepela batelemi bazokomprendre te bakomi koluka koyoka nga nde nazoloba na bango nde esika nayaki kobima na ndoto wana bandeko na ngai le na susumuki nga bi nzambe nango makambo nini naomona antuka journal bana bande komituna bakestion nga bi ese papa Simon Kimbangu Kiangani akoki kokufa nakamwaki vraimen bandeko na ngai nde jour yango journée mbetungise nga nde namonaki bongo mpo ezalaki te ke ndoto na loti ezaka nde nafukami nazose retrouve bongo na Kinshasa nde après na Congo bon nayebi te so Kinshasa me na Congo kaka bagarso mibale oyo nayebaki nde bazalaka na Congo na Kinshasa bandeko na nga après toyi kokoma namonaki yango pendant ke naobondela na prière ya 21h pendant que naobondela na prière 21h namonaki yango après toyi kokoma na ntongo nango nabengaki bandeko oyo tokoki kobondela na ntongo wana vers ba 6h tozobondela na bandeko wana le tozobondela bandeko na ngai napesi bango sije yango mbala moko emataki nga napesi bango sije nga bi lobi pendant ke naobondela namonaki ndoto moko ke nakendaki na Congo na ndoto na nga nakende na Congo na explike nde na explike bino na explike bato wana nga na bito bondela toloba liloba moko nayebi te soki papa Simon Kimbangu Kiangani akokufa ou bien eza ndenge nini me ntango mosusu okufa na ye ekozala po congolais azoyoka te soki akufi peut-être ekobinda makambo susu oyo ye alingaka te ekobinda yango su mosika tokosufri lisusu makambo oyo elingi esalama siko na génération na biso tokoriske ekende mosika esalama na génération mosusu yango wana tobondela nzambe ayokela biso mawa soki eza na mokano na ye moko ke papa Simon Kimbangu Kiangani atika nzoto oyo abomoto oyo kwake na nzoto ya molimo atravaille dur et puis mutu mususu alata nzoto mususu po asala lisusu akata makambo tolobaka nzambe asala oyo eza malamu bandeko na nga tobandi kobondela nga bimutu na mutu abondela nde saint esprit akokamba ye bandeko ngale na obondela maloba nini na oloba na bi papa Simon Kimbangu Kiangani kotika biso te papa tala bapasi na biso tala mikakatano na biso eza lokwa nazosadrese ka na papa Simon Kimbangu Kiangani nazoyebi te papa Simon Kimbangu Kiangani soki omoni ke mpo otika nzoto mosuni wana na kibomoto na nga na mayele na nga bomoto boye na obondela bongo ngai papa Simon Kimbangu Kiangani soki omoni ke eza malamu otika nzoto oyo bomoto oke na nzoto molimo mpo otravaille dur papa sala yango po eza mokano na o mais soki omoni ke ozotika nzoto oyo bomoto po biso bato bana na yo tolingi koyokela o te po biso bana no tolingi kotambola na via masumu po biso bana na yo tozokoka kondimela yo te papa limbisa biso papa zala na biso tozozela okata makambo bandeko na nga pandake nazoloba maloba wana non nayebi nde nakoki koexplike bino te pandake nazoloba maloba wana naye komona na santi porte efungwami kobalusa na balusa elongi nga na santi porte efungwami na balusi sikoyo elongi na nga
nazaki akofukama na likola mbetu me nafukama boye likola mbetu mbala moko na senti porte efungwami na baluse elongi nanga kobalusa nazobalusa elongi nanga namoni ke porte moko boye mutu efungwami namoni ke eza na ndako na ngai te na chambre na ngai te do vision namoni porte moko boye efungwami quelque part porte yana efungwami lere efungwami namoni mutu moko akoti alakisi nga mosapi esika nazalaki na mbetu ndeka na baluki boye namoni balakisi nga mosapi balobi ye wana mutu yango alobi ye wana fongoli sikoyo porte boye akoti mbamo abi ye wana ondie bato mosusu bazalaki sikoyo na nsima ondie azalaki na bato mosusu na nsima ondie ye nde mutu wana ayaki kolakisa bato place nga nazali me nasantaki te ezalaki na ndenge mabe to na ndenge malamu me ezalaki pandake nazoloba maloba wana nde namoni porte efungwami mutu akoti alakisi nga mosapi alobi ye wana alakisi siko bato mosusu me bato wana mona ye bango bamikotelaki te ye akoti na liboso ezalaki mutu moko azalaki mpe mbinga boye mutu mwindu akoti alakisi nga mosapi abi ye wana nga wana nga naobondela boye bandeko na nga na ndoto te naobondela boye na santi porte efungwami na balusi elongi natala esika porte efungwami nde naye komonaki ezalaki porte oyo te naye komona ezalaki place mosusu efungwami me balakisi nga mosapi nde nazalaki ofukama balakisi nga babi ye wana mutu alakisi nga mosapi abi ye wana donc azopresente nga mpa bato mosusu ye wana me nayebi te alakisaki nga na ndenga mabe to na ndenga malamu bato oyo bandeki kolakisa nga mosapi bazalaki bato mabe to bato malamu oyo anda olakisa nga nayebi te me ezalaki pandake nazobondela nazolobake papa simokimba okiangani kotika biso te soki eza mpona bolamu na biso Congo eza mpona bolamu ya mokili mpo papa simokimba okiangani aza mpona mokili mobimba ozomona soki eza mpona bolamu na mindele baomona papa simokimba okiangani azobimelaka bango ozomona nga liboso na ndo omona papa simokimba aliputa na ndo omona ye apres siko na omomona mpe mingi oyo mpe ya naomona pe mingi papa Diangenda pe nazomona pe papa simokimba okiangani ozomona me liboso namonaka ete mikolo euti oleka tobande kosambela na ser na biso moko boye nde nzambe alobi kati na ser wana ke lokola ngai wana nayebisi bango namoni papa simokimba okiangani akoti awa boye nayebisi bango nde apres ser wana sikola tobondeli alobi na ngai abike kati na ye bayebisi eke lokola foto na ngai ekendaki na kamba na banda komona mingi siko papa simokimba oyo ya kamba na komona mingi siko oyo ya kamba lokola foto na ngai bon yango wana oyo nalukaki na partage na bino bandeko mingi botalaki yango me fo kotala su bien mpo koyoka maloba moko na moko ndenge elobamaki par rapport ya makambo oyo mpe nazopartage na bino bandeko na ngai. Donc nga namonaki makambo oyo ezalaki naloba avant papa Josa kufa donc ezalaki fo ya la 2 mois ou bien 1 mois et demi donc totiaka ezalaki fo ya la 2 mois po le na partageaki yango ezalaki ba 1 mois et demi nde papa José aye kokufa. Donc esika naye comprendre ke ezalaki déjà koannonce ke liwa ezoya na kamba nayebi kokomprendre ke papa José wana nde babengaki mpe papa José Diangenda kombone mpe ezalaki Diangenda sikoyo nde nayebisaki bino na video oyo kobanda namonaki makambo oyo nga moko ebanda banda kobanga na sens ke naosanti ke papa simokimba okiangani azokufa na partageaki yango wana nde na partage wana baki bakimbangise surtout bakimbangise nayebi te soki bakoloba nini mais en tout cas bato nyonso oyo bakomantaki awa en tout cas nayebi te bakommentaire kaka ezalaki non namona mpe bakommentaire te oyo moto apesaki explication ya makambo oyo namonaki alobaki o peut-être papa simokimba okiangani azokufa ou bien peut-être liwo eza kati na libota na bango peut-être boyeboye bato bapesaki bakommentaire mais bakommentaire vraiment oyo nga namonaki mpenza moto alobelaki nini nde merci beaucoup mpona message mama de nzamba pambola yo en tout cas bamessage namonaki mate oyo nasatandaki ta mosusu ke na bandeko
expliquer que mama Deli ndoto o loti ta mosusu molimo akufa eza na famille wana ta mosusu boye sikoyo nga nakamwaki mpo biso toyebi ke ndenge bakimbangise balobaka ke papa Simon Kimbangu Kiangani aza patron ya 4e génération. Patron ya 4e génération mosusu ekoya te kaka génération au bon problème te mutu pa kozala pe aza bon nayebi te bon wana nayebi te mo nga siko nayebaki kake papa ya makambo oyo tozokende nango papa Simon Kimbangu Kiangani akokufa te akufela nini biso kutu tozozela nga kutu mama Deli mpe nazelaka pe ke bon nakota kutu bana te donc nde esika na ye koloba ke nakomaki kobanga nga binzambe kobanga na nge ezalaki nini ezalaki ke eske papa Simon Kimbangu Kiangani soki akufi ekozala manevre ya monguna te mpo akufa akata likambo te ezosenga peut-être biso tobondela mpe mpo na ye mpo tosoutenir ye mpo aza 100% nzambe molimo santu aza 100% mpe mutu ozomona aza 100% mpe mutu nzambe vraiment en tout cas mona bandaki kolobaka namoni ndeti papa Simon Kimbangu Kiangani akokufa message mpe na partage namoni mpe bato te oyo baexpliquant bon ok après mbala moko nde toyei komona papa José akufi le papa José akufi nasala kutu mpe video nalobaki ke seke nde papa José akufi boye liwa peut-être ezalaki faki moko na bango akufa so moko na bango akufaki nde esali ke molimo na kufa wana donc eyaki donc ifali kaka entre bango mibale lokwa baza na bango kaka meme mutu bango mibale donc il faut moko akufa naloba ye ndenge wana après koleka esalaki lokwa ke mpo na nga namoni ke namoni ndoto na nga wana namonaki esalami papa Simon Kimbangu Kiangani akufi te mutu akufi papa José Diangenda naloba ye bon mais après mikolo kaka ya kufa ya papa José Diangenda nde naye komona nazongi susu kokanisa ke papa Simon Kimbangu Kiangani azokufa ezongeli nga na bapense bandeko na nga namona mambo na mwa kelke bato mpe bakufa nzambe alobi no eloko te na opesa exemple na mama sere na biso Marie Misamu lere akufaka periode wana nazalaki so naotalaka ye naosantiki mama nayebisa kutu bato mosusu tozala bango abi moko mosusu babenga biso kaka akufi naoyoka pasi na motema na omwa ndeti babenga biso moko moko akufi nazali kaka koloba bon soki nazotia banzembo nde naoyoka naosanti kake azokufa akokufa ide petele wana mpe ide ke nakota ata mabonde nabondela mpo na ye ezalaki te donc nga moko ale naotala mama Marie Misamu na bavideo boye naolobaka mama mpenza akokufa siko nga ndaolobaka distraction ekoboma ye aza na vie ya distraction nga ndaoloba bon aza tellement na vie ya distraction akufa lero akufa bandeko nzambe nange seigneur le baobenga biso kezala somo nokake se Marie Misamu akufi nzambe na nga seigneur olike naloba ta nzambe longoli esalama te nga siko na ndaobanga kaka likambo wana nazosatendre ke ezokomela biso siko nde mpe esalaki nga ke nazomona papa Simon Kimbangu avant nakende na makambo oyo nzambe alobaki na nga nzambe alobaki na makambo mpo na liwa ya papa Simon Kimbangu avant nakende nango nalakisa bino nini mo nalandaki ya sere na biso Tiffany na papa Kiese nalandaki bango mikolo euti oleka na bai kuna osala yango video me nasala ite mais c'est très important il faut tolobela yango mama Tiffany basalaka na papa Kiese video mo basalaki ezalaki après liwa ya papa José Diangenda bozala na bongisango monotiaka extrait moke bolanda comme ça na répondre moi moke après naoke koloba makambo nzambe alobaki na nga tangela ye nga nkombo ya papa Armand je crois mona papa Diangenda oyo azalaka na mokoto je crois nasi eza bon mpona comprendre mpe makambo yango tangela ye nga nkombo na ye na makambo ya papa Simon Kimbangu Kiangani liwa na ye bozela kaka nazosala yango ka mingi te natia na auto partage na oyo après tokende na wana nzambe amona biso nazotiela bino mwa parti ka moke oyo nalandaki video oyo elekai na le Nazarien pa mama na biso Tiffany Tiffany donc yango nalobaki ke na kopartage makambo oyo en tout cas nzambe aza nzambe akosaka te
tolanda ye motiaka parti moke après tokena oyo na koloba tolanda. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Mais quand les cas, tu là qui va ma vidéo, awa, ni kamuya, papa Rigen, bon, le papa Rigen, azan Zambé, papa Rigen, abatum, soit n'y a pas comme c'est déjà comme un Zambé, mais souvent la vie, azan déjà Zambé, mais c'est qui m'a voulu que t'as la lelo, j'ai habité, personnel, yo, on a yo, écoutez la kio wapi, et on est la kio wapi, ou ka kio ngeni, pesa la kio ngeni. Nga qui n'a parlé, à Tongo, l'une des négis samedi na Tongo. Voilà, déjà, on a invité Nabandeko Balanda Bisso, vraiment, Bosunga Bisso, on a une présentatrice. S'il vous plaît, mon côté, comme ça, combo, Tony, Banaza qui m'a dit, papa, c'est mon bangalobara, Bisso, toi, Libanda. Kwa kukomisa kombo na ngate na makasi nga tuna mitune papa kisi wa kuyeba o répondre eza esika monte ke nga na lobaka na invité na nga koloba ote mitune za ya ngabi ya neza ye nalingi te babiloko oyo kolenga neti ke o mama Tiffany akomi pour akomi contre moto osala nga na satana amona satana pour mote na contre mokite na tuna ka mituna o batuna na babalabala ya nga na zotuna. S'il vous plaît, épargnez ngai na bajar ya biloko wana. S'il vous plaît, papa que c'est est-ce que mituna tuna ga yo le kamakasi? Okoka zaka mutune za makasi za la pete zaka mutuna. Po bat ba komo yo kelo mawe. Batu ba kelinga mawana. Ba bike na plateau zo kokatin. Na plateau na okokate oyo na yebite oyo na zana ba pièce information na mote na répondre te. Oh mama Tiffany azomela papa azomonela papa kisi te papa mama Tiffany amonela papa kisi na ndeni papa kisi abandi makambo osiko te mabe monsieur zaniti mabe nini oyo siyaka na plateau nga na sala kayo te ngana zana mabe moko te na monya ngana zana mabe moko te na monya non Alexandre non Alexandre on peut koma na parti on a nango besoin on a besoin de batunaki ba question les gens donc beaucoup babengi ngai balobi Jésus Christ akufeka pour la vérité ya opozo loba mais ata ndongo moni bato nyonso bazalaka neza ebela pamba nga mpasi moki manga apesa nga bible moi j'ai la bible o mpasi me manga apesa ye na bible euta na maboko ya tata simokimba mongo te apesaki bible ndenge professeur Kibens na wenge mosika alobaki mbongo epesaka bayede kasi mayele nde epesaka bongo kasi papa kesi etikana tuna na motuna biso batunaki ntango sango ekomelaki bakinois balobi boye bacommentaire moto azosala biso asala video nayebi ke biloko botangaki yango bebe boyokaki yango malheureusement nde mpo na tsombo nde me bamisu balobai boye nzambe akufi pardon azopesa maloba misu balobi leki ya nzambe akufi ebo nzambe asekwisi ete ndenge misu babi leki ya nzambe ndenge papa alobaki ke papa rigana bandaki kokende hôpital na nzela nde molimo na ye ekei abi bongo ya banda oke hôpital atiki nzambe ola nzambe asambelela bika yake hôpital ekomela epe bini nzambe akufi na mikolo euti oleka awa bolobaki na biso ezalaki yukuyuku yo mposaki émission wana motu moko ndeko wana azotuna bolingi bokoma so papa rigane akomi nzambe estce eza kanda nzambe te ndenge papa rigane na biso akoma nzambe abeti ye merci nakoma tata mwana molimo santo oyo eza nzoto bandeko natieli bino na mwa ndambo wana o mama Tiffany alobi ete bato bazotuna mituna batuni nzambe yango akufi nzambe ndeni akoki kokufa natielaki bino video na nga oyo nalakisi bino lolenge na ndoto na ngai bato bazalaki koloba babengaka ye nzambe akufi te basuki na bango omoni nzambe akufi eboyeboye bandeko yango tomoni mama Tiffany mpe alobi mituna etunami bato batuni
nzambe kasi bino bolobi nzambe nini akufaki. Do toyoki yango vraiment. Yango moni nzambe aza nzambe o akoka na nyonso. Bible elobi na biso ke eloko moko te eyaka kosiprendre biso bana nzambe. Nzambe ayebisaka biso makambo nyonso avant ekoma. Nzambe ayebisaka biso deja. Biso nde bato totiraka attention na makambo o nzambe alobaka te. Nzambe na biso akoka na nyonso alobaki. Alobi donc ndenga talisaki nde na yebisaki bino na ndoto na nga. Batu bazolobe akufi te, bamisu bazosepela boye bazochola, bazoloba o bakoki koloba. Mais nga na nguya molimo santo na lataki le na zongi deuxième tour kuna na Congo na molimo nde na bandi koyebisa batu ke bino bomoni papa Simon Kimbangu Kiangani akufi. Atande bomoni akufi boye aza na ye. Po banzambe bakufaka te. Ndenga azana akufa, papa Diangenda akufa te, papa Simon Kimbangu Kiangani liputa akufa te. Azaki na nzoto ya papa Diangenda azana nzoto ya azaki na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge moko pe bokomona ye kaka na kamba kuna. Bomona ka papa Simon Kimbangu Kiangani na kamba akozala na ye na kamba wana. Bomona yata na nzoto ya mutu mususu. Ndenge ezaki na ndoto na ngana yangwana sikwe bande ko bangisa ngabi pourquoi na koloba ke bakomona ye na nzoto ya mutu mususu. Donc c'est que ngeli baka kokufa to ndenge nini. Ozomona elo ngana bande ko mona yangwana. Bande ko na ngai tokende mwa muke po tosukisa anake koloba makambo o nzambe alobaki na ngai. No tela bino lisusu oyo. Parti oyo. Boyo. Parce que babi muto obika kana kuanga te na maloba ya nzambe. Ça veut dire kuanga ndezo bikisa nzoto. Na maloba ya nzambe bikisi molimo. O molimo fortifié corps. Vous comprenez? Nda bande ikobima. Akoma na nzela iwe jue papa bibo okene kamba moko. Ne papa ba yaki ko landa po bazwa corps wana bazonga na onaka. Même Batoumi sous Balobi, moi je suis en train de vous poser des questions par rapport à ce que les gens ont dit. Balobi boy, papa Simon Kimbangu en 1921. Bayoka balise quoi bayoka makamine ndi boloba ke pa mama azaki liboma bika ba miracle papa Simon Kimbangu en 1921 azaki lo wa mai mais ba bindenge nini papa Simon Kimbangu oyo azaka na litonga ya miracle te ase kwisaka batu te bozo ba peye penzambe papa Christine tala bango baleki bisoka na veste na la aleki biso l'esprit te wana na lobango chaque fois nako ye biso boye tango papa Simon Kimbangu bandi ko sala ba miracle to yembaka nzembo moko o mboka nkamba asala kimingi o mboka bo machela pe boka esusu baye balanda ki e bandimela ki ete kasi ye asala ki misala yangu ya papa Simon Kimbangu opera ba mama na ba miracle ye moko aloba boye bino ndenge bochete mbebembe ko uta kote mususu ekoseka me oya kambe kosekwa lisusu te parce que pona nkamba tezalaki ekosekwa lisusu parce que lilo yebisanga lelo oyo soki papa Simon Kimbangu Kiangani soka sekwisi papa rike mais tango mpe lobi pe papa zako ozala te kosenga pase kusete otango mpe kinganda ozete esenga pase esenga sekusete tango tozwi ebembe ya papa defe mangala. Donc yango nalingi na répondre na mama Tiffany soka olanda ngai po ayebisa batu na ye. Po ayebisa batu na ye o batuni pe ba question. Nga penda mama Deline question oyo na sepeli nango po na répondre ngo ngai. Po papa Kiese a répondre na ndenge oyo ayebeli. Mais nga mama Deline eloko na koloba. Nga moko no mama Deline de nazaboy. Naza témoignage vivante ya miracle ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Naza témoignage vivante ya miracle o papa Simon Kimbangu Kiangani azo sala na bomoi nanga. Ya minene. Ona aka koyebisa bino eza ona lobaka.
ona lobaka te boyebi yango te. Papa Simon Kimbangu kiangani oyo aza na kamba wana o bato mosusu balobaka aza grand esprit o nga nalobaka aza nzambe molimo santu. Papa Simon Kimbangu kiangani ngai na betela bino nazoyebisa bino bandeko na nga mama Tiffany yebisa batu oyo batunaki yo bakestion o bango balobi ke Papa Simon Kimbangu kiangani azosala miracle te azolamusa bibembe te. Ngai mama Deline oyo na betela batu na YouTube nazalaka penda ke nakotaki koma nakoti penda na koma kodo na moni ndenge baye kodetui nga ba organe nyonso esika nalalaki epi le bakei balobi ke ndenge azana le mobali nakolamuka omonaka mwasi swati sa kufi swati akoti koma nde apres wana esika natikalaki wana nde na beta na o na beta namona mama abota nga sa kufa bimi wana abandi simba nga mwana babebisi nzoto ya mwana babebisi nzoto ya mwana ngabi mama sunganga babebisi ba organe na nga nyonso na miso na nga bomoto ezomona te nazomona ka na miso ya molimo me na miso ya bomoto naomona te babebisi ba organe nyonso nde na abo na koti koma mama sunganga mama o abotanga arabimaki wana azalaki incapable ya kosunganga na situation oyo nazalaki nango nayebisi ye na monoko maloba na oloba na molimo na oloba me naki mosuni moye naloba ya te na oyebisi mpe mama nde na aboye nazomona su te babominga misu na nga bomoto naomona su te naokoka mpe koloba te babebisi ba organe nyonso mama na nga simba nga koka te azalaki incapable ya kosunga nga akei ngabi mama ke etiki nga na situation oyo namona mama mwilu na liputa na tolo abimi wana le namoni na sepeli nabi mama mwilu sunganga mama mwilu abandi kosimba kobanda mutu tina mukongo banda kobanda mutu tina makolo ka nde mama na nga banda osele mwane babebisi nzoto ya mwana babebisi mama mwilu babebisi nzoto ya mwana azosimba ngai babebisi nzoto ya mwana ngai mama mwilu sunganga babebisi nga baorgane nyonso nzoto na nga azosimba mwana bao mama mwilu akenda akei ngabi na mama mwilu akei atiki nga apres naye komona Papa Simon Kimbangu ya liputa abimi lera abimi nga abia yeme yeyo aye nabi Papa Simon Kimbangu kiangani pardon nabi Papa Simon Kimbangu sunga ngai Papa Simon Kimbangu oyo liputa lera abimi ka atiane ka maboko boye atia maboko boye abimi maboko na ye ndeti mutu atie boye tie maboko boye aotalanga ngai Papa Simon Kimbangu sunga ngai babebisi nga boye asimba nga kutemba mo akomi Papa Diangenda abimi atiaki nde maboko boye mpona na mikwa akangi siko maboko boye akangi maboko na ye boye aotalanga nde natali ye na bangi wana no namoni Papa Diangenda mingi na bandoto te na bangi na ngabi Papa Diangenda pense moko eyeli nga lokwa ke balobaka ye aza franc maçon mbamona ye kokanisa kaka quelques jours nzambe aotali koyebisa nga ke baza mutu moko ngabi balobaki baya mutu mona senga na nga lisungi Papa Diangenda nalobi Papa Diangenda sunga ngai babebisi nga nzoto na nga leka nalobi bongo wana telema ka akangi mabobo aotala nga moko pu akomi Papa Simon Kimbangu kiangani oyo aza na kamba nde mbangule natali boye na bangi ngabi nani natali elongi yango bien na lokazi nga bia eza Papa Simon Kimbangu oyo ya kamba ndemba moko nayebisi ye Papa Simon Kimbangu kiangani sunga ngai mpona ye nakanisi nzambe abaki ke bazaka mutu moko na Papa Simon Kimbangu aliputa
nde esika siko na baki papa Simon Kimbangu kianga nsunga azoka musapi na ya tianga boye alakisaka nzoto nange esika elalaki alakisa musapi boye ba rayon mo ezobima na musapi na ye wana musapi ne telemaka boye ba rayon wana nde ezosala boye eyemba moko tina pandi na nga awa na pandi ezosalaka boye sala boye ngamba mo nzoto nange lenga le kaka longoli musapi ne na kolongola zolonga musapi akomi loko afiza kenda chwa nazomona azokende ti likolo kuna bandeko nanga mama Tiffany yebisa bato na yo o bazotuna o ba question loba papa Simon Kimbangu kiangani azosala miracle ya miracle ebele wana na yebisi yo kaka moko papa Simon Kimbangu kiangani azosala kaka ndenga afandi na ye na kamba wana kaka ndenga aza na ye wana na kamba biso na poto tozobika bikamwa na ye biso na poto tozobika bikamwa ya papa Simon Kimbangu kiangani yango nga mama Deline oyo nayokaka soni te ya koloba papa Simon Kimbangu kiangani aza nzambe na nga nakoma fier ya koloba papa Simon Kimbangu kiangani aza nzambe na nga papo ya bikamwa o nazomona kati na bomoi na ye na bomoi na ngana bona bomoi ya bato mosusu o tozobondela mpo na bango tozomona lolenge papa Simon Kimbangu kiangani azobikisa milimo na milimo nde bazokangolama do yangwana eloko na koloba yangwana boyoki ndenge mama Tiffany alobi batu batunye ba question ke nzambe nini oyo akufaka nzambe nini boye tala na yebisa bino na ndoto wana nalobaki batu le bazoloba nzambe anga akufi te boye bazwi boye menga na telemaki na nguya nalobaki aza na bomoi banzambe bakufaka te yango oyo batu balobi batu batuni batu balobi wana kutu papa Rigen mutakufi bole papa Simon Kimbangu kiangani akokufa bongole papa Simon Kimbangu kiangani akokufa do yangwana bomoni ngai mama Deline na yaki ko partager makambo oyo tozoke na deuxième vidéo po naza na nini mingi te ko katanga briske toke na deuxième vidéo nde na yebisa bino makambo oyo nzamba lobi po na papa Rigen po na papa Rigen po na papa nani Zako o nani papa oyo Arma nde nzamba lobaki na ngai et puis po na papa Simon Kimbangu kiangani ndenge soka liwa na ye makambo nzamba lobaki tozokende na deuxième vidéo bolandi vidéo olanda pe o nazotia siko landa yango po kuna ndo koyoka nzambe makambo nini alobi po na liwa ya papa Simon Kimbangu kiangani alobaki na ngai yango 2 jours avant papa Simon Kimbangu alobaki azokokufa doto analyser yango ngai na bino na deuxième vidéo poso na bino tiango awa ekokatana malamu nakina na deuxième vidéo nzambe amona moko na moko kimia na Yesu Masiya eza na bino amen. Donc bo comprendre makambo o na yaki ko partager awa na sali analyse ya vidéo o mama Tiffany asalaki ndenge balobi ete papa Simon Kimbangu kiangani papa Rigen diangenda kufaki balobaki ke ya za nzambe boye nzambe akufi po ani papa Simon Kimbangu kiangani asekwisaki ete papa Simon Kimbangu kiangani osala miracle te ya nga na ye koloba miracle so salama ebele batu nde batu bazoyeba na bango te mama Tiffany tamusu pe yo yebi te nazo ko apprendre yo biso ba o tozobika na loboko ya papa Simon Kimbangu kiangani na loboko ya papa Simon Kimbangu kiangani le to obondela papa Simon Kimbangu kiangani monanga na difficulté na problème na ni botozo mona loboko na ye quelques jours passés soki une semaine passée lino ezaki kosala nga pasi na yebisaki bino
et puis nazoya kotémoigner lisu monene na nzambe makambo namonaki papa Simon Kimbangu anga na bima mobali na nga moto amonaki ye abimi ya simbi nga bowana na leli pasi na tubeli nga binzambe linu na yoka aka pasa linu na sango nde na vivre ango nde na vivre nazokoka te naolela nga bipunition toni papa Simon Kimbangu anga na bima asimba nga lo nini bo asola na mobali na nga na obetela binongo naobetela bino tomonaka ye te papa nga mpe nayembaka yo nga nzambe na nga nani nzambe na nga Kimbangu nzambe na nga nani nzambe na nga Diangenda nzambe na nga nani nzambe na nga Kiangani nzambe na nga nani nzambe na nga Kimbangu botika nalanda nzambe na ngai Kimbangu Kiangani ye molimo santu botika nalanda nzambe na ngai Kimbangu Kiangani ye molimo santu nayemba yango na fier mpo nayebi sikoyo nzambe wa solo namona lokwa bazongisa mokili nsima ata 10 ans le passé 10 ans oyo uti koleka nayeba papa Simon Kimbangu Kiangani nayeba papa Simon Kimbangu Kiangani mais trop tard pa nzambe ezalaka te nabandi kosambela mpenza na 2001 na fin 2001 do nalobaka na début 2002 nde naye na kosambelwa solo naye koyeba papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo santu na 2021 bokoki koimagine na 2021 kobanda 2002 wana 2002 donc nzambe abanda kolobelanga na litoi kobanda 2001 naye koyeba papa Simon Kimbangu Kiangani na 2021 ke nzambe molimo santu bongo na korekipere te tan oyo nyonso nayeba nzambe na kombo na ye te nayeba molimo santu na kombo ne te yango nayoka soni te ata bato balobaka mama deli na bunga asambelaka mutu asambelaka nayebi nzambe wa solo nga nzambe nanga nani nzambe nanga Kimbangu nzambe nanga nani nzambe nanga Diangenda nzambe nanga nani nzambe nanga Kiangani nzambe nanga nani nzambe nanga Kimbangu botika nalanda nzambe nangai Kimbangu Kiangani ye molimo santu botika nalanda nzambe nangai Kimbangu Kiangani ye molimo santu tata nafandi na kamba wana tata nafandi na kamba aza nzambe molimo santu azosekwisa bibembe azosekwisa azolongola biso na bakoma na sa bakufi azolongola nga azobimisa nga na sa bakufi azozongisa nga na bomoi papa nafandi na kamba azolongola bamaladi ya sorte na sorte azobikisa biso baoyo totémoigne monene na nzambe te ndeni nzambe abi oyo akoyoka nga soni nga mpe na oyoka ye soni pourkui nzambe alobake moto akoyoka soni c'est que Bible déjà eyebaki makambo oyo akoyoka nzambe molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani ayoki ye soni ye aza mutu nzambe mpe moko asuka aoyoka mutu wana soni yango nga nalobi nakoyoka soni te nazobango na lolendo na fier nyonso ya bien wana nga nzambe nanga nani nzambe nanga Kimbangu nzambe nanga nani nzambe nanga Diangenda nzambe nanga nani nzambe nanga Kimbangu
Nzambe nanga nanye, Nzambe nanga kiangani, botika nalanda Nzambe nanga kimbangu kiangani, ye molimo santu, botika nalanda Nzambe nanga kimbangu kiangani, ye molimo santu. Merci bandeko toke na deuxième vidéo na loba makambo nzamba lobaki nanga. Merci.